Mbote la balandino surtout bazola na biso partout dans le monde balobi kin ya bana kin balobi yango ni makambo ina mamunango kin ya bana kin donc on a singa ezaka ke ya liboso na rolo bezaka bo s'abonner na site makasi na nemo santé bo tonne belé parce que makambo belé za kuna ya suka et surtout ya bana kin quoi toujours balobi redire mi wonge toujours en forme mais toujours en force quoi donc balobi grand caméraman lui soit nzambe balobi ningi redire mi wenga zo mona na clair boy eza lumière de la presse quoi donc mingi rolo beza vraiment ezate quoi donc lelo vraiment to na sujet mon eza vraiment tellement grave quoi donc et outil vraiment na ba fan ya ba moka ba musicien na biso ba fan na ba musicien nde ba tininga na loba na pesa la sujet quoi donc eza sujet mon zo sala ba fan pasi ezo sala pasi makasi sujet lelo ezaki redire mi wonga na elimino sujet moko mutuna pe na biyano nango. Pourquoi les musiciens congolais sont ratés? Pourquoi les musiciens na biso sont ratés? Na évité. Donc na évité vraiment. Au vent na muké, au ira fabriquer sina kofi ba solo là. Quelques minutes ba bebani. Au vent na muké, fallait na faire écoute goloba non parlons pas. To e ba raté so ba wela moi si. Ceux qui vont la nani et banarate mutu avana na kuona ye faire avana na kuona ye fala avana na kuona ye mutu mutazaka mona nena esko ba wela nini pe mutu futa muninga zate exemple nini ba repesa na ba musicien ba ya lobi na biso pe son âme papa Simaro Lutumba pourquoi pas pour la exemple na ye atambola comment azaki pe musicien le roi bino pe azaki na ba succès puisque bino pe mais atambola ndenge omona na Kenya wa aja musicien banaka te aja musicien banaka te omona musicien moko boye par exemple omona Fabrigas ofingane Kofi Fabrigas ofingane Wera Fabrigas ofingane ofingane Fali mais analogique sur talibien un fallait am colonel de deux donc balanda mwana te au finalement ba wele la nini featuring ya Falina Ferry. Est-ce qu'il y a un problème pour Falina Ferry bah ça la featuring? On a des questions on a tout n'habité ce que bon nous répondre là na ba numéro eza wana. Est-ce impossible Falina Ferry bah ça la featuring? Et là on y est aux angles. Autour na faire une émission Ferry yona Fali bo la ranini. Réponse naïe et aux alara que non, on a fallu tous bien, on a fallu tous bien, on a fallu mais on l'a bon bien. Bah on a la bonté. Mais bah ça pour ça va mourir bah fan. Tandis que bah fan bah ça pour ça va mon on balé bah sangani bah oui bah ça moko. To lembi to bah fan bah lembi bah polémique na bino. To na pour ça musique. To zong ça moi ciment. Musique ya Congo wa to zala ki 40e en Afrique. Ya mito to 4e. To 40e. Tozate, tout le monde a libanda artiste le roi Zao na la fouine. Ça dit combien de featuring? Ça dit combien de featuring oyo? Baza na ebité sur le bandeni. Mais oya biso Ferena Fali ti lelo baza artiste oyo ba simbi. Musique na mboka oyo na 4e na 5e génération je peux dire. Mais ba fan bazela bango ba sala ta featuring ata nzembo moko mais ti lelo ba fan bazokate ti lelo ba fan bazokate siko mondo yo to musique ya Congo to kenango wapi to kende wapi na habité ce qui ngai redire mi ngena oloba nini vraiment nabi ke maman Nadine Malila na mikili kuna nabi ke Holanda redire mi wenge vraiment Anita Masumbuku, moi c'est pembe, moi c'est pembe, moi c'est goût, moi c'est elengi. Karine Masumbuku donc Karine Anzuluni, babi moi si ya pembe na kata Bruxelles wana na ndenge ya saranate. Balobi redire mi wengele na mi bimisité pour na ramakele l'effort. Tona matanga papa Lutumba Simaro, auto tika biso. Donc tona moi matanga moi ndambu. Moi na bana ganga ngebele ya te pour na tombora mabe. Vraiment, nabi ke bola nanga belé partout. Ba fan
to ba journaliste pe na Afrique d'ici pe ba tomboki na ningo sakanate na Afrique d'ici pe ba tomboki na ningo sakanate surtout na ba comportement ba artiste Yannick Wenge le grand journaliste na kati Afrique d'ici il est pas contre makambo ba ministère ba osala hein balobi Pierre Yoka hein grand sœur propre Pierre Yoka na kati Afrique d'ici il est pas contre makambo quoi donc nabi gazola nanga donc je te salue hein bébé Curtis Wenge Daniela Wenge quoi donc Daniela Bosonga Wenge donc na personne mo discuter bébé moi propre problème na biso lelo to si je na biso ezali ki pourquoi ba musicien na biso bayo kana raté pourquoi ba musicien congolais bayo kana raté question na ngeza ba donc pourquoi ba musicien na biso donc pourquoi pas tout le monde peut faire fali ba sali featuring pourquoi pas tout ça là tout le monde Fabregas Robino ba sali featuring Wera Kofi ba sali featuring JB donc biloko wana na ebité tala na fingi binoté par rapport à bateau à Libanda basara ba featuring na bango peut-être boleki bonne loroté boleki bonne loroté basa peut-être ba grand par rapport na bino mais basara ba featuring ba kutana mais oya biso wa so ikaka bomoni kaka off par exemple musicien moko ba se tâcher na musicien moko boy comme problème OK ba refermer beno moto OK ba beno moto ba station na to trop Kofi so kepa na yo ça les featuring beno moto est-ce que biloko on a vraiment surtout longo na mutu et ça la bien makasi et ça la bien makasi merci beaucoup de nous avoir na oumi na mingité to bi na sous émission on no ba ezaka ke abonnez-vous sur notre chaîne Kin Yabana Kin Balobi chaîne moko donc clair na ningo sarnaté aux hôtels dans le monde entier hein vraiment chaîne oba hein chaîne oyo hein Yannick Wenge hein le grand journaliste hein, de mon vieux Yannick Wenge le grand journaliste en Afrique d'ici à l'émission na ningo sarnaté quoi donc il y a vraiment mingezate nga redire mi Wenge na bina sous émission quoi merci na lumière de la presse Eli Swanzam Balobi moto so zo filmer yo donc ya rozane na Congo yo en France mais zoomé yo tina misu dans na ningo sakanate dans mutu donc documentaire vous mona na ba mai bona ba filma ba mbisi muta filma ngo lumière de la presse quoi donc tala ka image claire quoi donc bozaki belé na biso vraiment na sukiawa mais non pour ça ba réponse tabino boy bisanga pourquoi ba yo na raté pourquoi ba ngombali ba yo na raté na tayi comme mutu tina lobiga pourquoi ba ngombali ba yo na raté lumière de la presse Kindogi Tosilani